Ande ko ngali suto siliko zo wakati na emission au place zaliko lombela kaka esprit ya doctrine ya Balame oye monani na église na biso na église ya Pergame. Place to siliko yoka déjà été Balame pour ako kanga Israël bien. Pour ako modi Israël, il fallait utiliser sagesse na côté négatif et na côté mabe. Oyo asalaki ya kokotisa guerre eke guerre tango ko ya tika basi bakangama na maboko ya basoda ya Israël eke tango bakangama na maboko ya leader ya Israël. Quand on parle de basoda Israël ezalaki mingi une armée ezalaki mingi dirigée par des soldats ezalaki pena état moko monocratie pena ya civil était sinon qu'il n'y avait même pas un roi, il n'y avait pas un président. Mais il y a un leader spirituel. Mais même le leader spirituel, Moïse, il y a un moment où il était ayaki peko kwea na makamotali koya ko bala susu ba femme étrangère. Des places on a payé to profiter ko lobaite même liwa ya Moïse ezalaki pe na minute suka nzambe asepelaki pe susu na Moïse était. Landa yango bien. Tant Moïse avait ko za deuxième femme botambo ya Moïse ezalaki susu malamu te. Naba ordre pe kutu nzamba za kopesa akomene pe ko désobéir ngo sinoke ba yebiseke lobana roche o na libanga o maye bimaye azui beta kankawa na ye wana Yesus o nyoza ba désobéissance ya wana nde nzambe apinisa ki pe Moïse abomaki ye moko nzambe mtabomaki Moïse tanga bomaki Moïse ya solo investigation to bible za penda très clair place o était. Mais possibilité ezali ke funérailles ya Moïse batu bazalaka bamonaka yango mais enterrement ya Moïse wana bible éclairifie yango epesa ngo très clair ke mutu moko amonaki place nzambe akendaki ko kundela Moïse azalaki te pe akotikala kozala te wana ezali secret caché réservé pour na Dieu le Père ye moko na ba raison oyo ye moko atiaka mutu okoki ko questionner nzambe te point alingelaki yango bongo mais parmi batu oyo nangana tangi nasali recherche te. Mais nandimi pe ba recherche la bango était parmi ba raison o nzambe possibilité zalike alinga kite mokili e ba place nzoto Moïse bakendaki ko kundela yango c'est parce que pour comme appel sujet ya idolâtrie et que batu nyonso siko bakomo kende yaka na ville wana kieto sito moni yango déjà batu place bakundela tata mfumutu lendo na biso place yango ekomi na mabele baliaka basala boy kaka parce que awa yo kunda tata mfumutu lendo na biso et ça idolâtrie eza misala oyo ya Balame oyo kaka tozali kolobelaka ya wana nzambe amona deja motema ya mutu ke ya de se batu soki nzambe atomboli na niveau makasi to soki orene ya trop to soki popularité ekomi ya trop place na yo wana bakokundela pe ekoliko koma nango pe monument moko ya ce n'est pas que comme neti aka mise batu baya kotala ke bakunaki awa mais comme pe neti nzambe kuta vandaka awa batu musume bakomi kobenga ke awa nde place lobiko ya batu na mabele ezali nde ba erreur bo eza na vie na biso foto bimisaka yango po batu bayoka epe parole de Dieu basala ngo pona ko corrompre batu te pona ko kumbisa batu te pona ko bode na batu te sino que vérité soke bimi oyoki yango sosola changer raisonner fukama tia mabolongo na setuna nzambe likambo ezali ya solo soki ezali ya solo fongola misu na ngai Moïse soki toyebaka place bakundela ye place wana nde batu nyonso ataka lokolo eza kosala pasi na kei na moyenne oyo na kei na montagne wana place bakundelaki Moïse place Moïse bakundelaki soki eyebanaka batu nde ekomaka kata mwa mai ya moke ebimaka naka mikolo nyonso kaka mpuku eleyaka wapi mai yango mpona kende kotia wana nde yango wana baidolâtrie eza ebele mokili oyo eza plein de ruse Satan po obima na barise na ye oza oblige okende na malako na nzambe omikitisa mais soki okozala zoba ya kolanda mase yango ekoyesi Israel awa Balame aye kaka boye te pesa bango basi bazwi bango neti bana ya mike biloko mpe ezali koya na société na biso na vie na biso na mikolo oyo ke soki tokoki koyebake o tata kingandi ye mutu amonaka nzambe o tata bamosuku bakomi kobenga Jésus bamosuku bakomi kobenga ye molimo mosantu bamosuku bakomi kobenga mutu neti ngai na yo azalaki na mwasi ne akendaka 5 jours na mer rouge par mois mais mwasi yango ekomi yani mazulu ye mutu akolongola masumu na ngai. Comment possible biloko boye na yo mwana ya mutu eza koyela yo oza na bible otangaka oza na molimo santo koki kososola yo moko me baza kokanga yo lokola mwana moke batata oyo ya Israel batata mandefu batata mabandi nyonso bazwi bango na bana ya basi pamba bakwesi mpe Israel nyonso masumu mpe ekoti place mpe kafu libabe yango mpe Balame aza kokonte ezwaki mpe place I
place tozali kolobela ete molimo oyo introduisa séduction sexuelle kati na bakulutu na Israel oyo Balame invention na ye première invention première eloko eza kolakisa puissance ya Balame awa ya technique ne a inventaka biloko ya avant Balame ezalaka bien sûr que oui ezalaka pe parce que Balame ayebaki pe malako ya Nzambe na ndenge na bango mpona kolanda makolo Abraham pe basalaki yango bongo Sarah okulanda histoire Sarah okoya komona Sarah azalaki bien utilisé par ya Abraham mpona baba azala beni na Egypte Sarah mutu aprovokaki babiloko naki bakani ye na banzela bikobo marke bikobo yango esalemaki te me bazalaki na tangente ya esalema mpasi okoki kokende na chambre ya mobali te bino mibali bokangi kaka porte bongo ye mobali oyebiki mwasi na azolalaka na chambre na bongo motema na eza ya kokita halleluya banza mama mbombo mama mwadi kuna na chikapa baza koyokanga bien halleluya moyo wetu basi ba itiliza bango na politique na biso tina data lelo basi bazali ko itilize bango ba pays ezali okona okuta pays oyo komi zoba devant pays mususu ya muke likolo ba leader pays oyo basali erreur kona kozwa basi ya pays wana kokota bango na culture na bango kopesa bango avantage et puis makrete na bango secret na bango pays mususu ezu yango et pour kona okuta fi mwa pays ya muke komi kosaka na pays ya munene likolo ya ba leader pays wana bakoma kolanda kaka ba mama bazana ba bassin ya ve biloko oyo na ntango Israel ezalaka Balame mutu inventaka biloko yango wana koyo samoni biso eke meme na église na bino oyo ya Pergame église na biso ya village na biso ya balabala na biso molimo ya Balame eza kati na balider na biso eza kati na biso moko mpe balider eza mpe kati na biso eza kolobaka laka toyebi Jésus bakuya ndenge na ndenge na nsima ya basi ezali biloko ya boye okoya kokuta mosi na mokanda ya Zakaria place Zakari aye komona emoniseli ndoto mwasi azalaki na kati ya kopo ya shekel mwasi wana kende koyekola okoya komona ete ba oyo basala ba recherche na mokanda ya Zakari bakoyebisoki mwasi oyo amonaki na kopo ya sakombi mwasi wana c'est pour akende partout dans le monde po akende kosala misala ya Balame oyo ya kozala na pembeni ya balider ya bamboka mpona koinfluence bango mpo mboka ebeba mpo mboka ekoma zoba likolo ya basi bamboka ebele ekonomi nango nyonso elala na mabele balider nyonso onokuta alingi kaka mwasi ya metise kaka bango nyonso bakomi kaka basi ya région wana kaka oyo basi ya région soki kotala misala na bango baza déjà bien préparé na kosise mibale na ndenge moko ya grave na koempoisonne bino na bino balider yango wana misala ya Balame misala oyo emoye na église ya Pergamus biso nyonso fo tosala attention misala oyo ezali kati na biso olingi koyeba mwasi na kopo ya sakombi na bimisi kombo ya sakombi parce que na bapays oyo elobaka Lingala Kinshasa peut-être toyebi bien ke kopo ya sakombi ezali kopo ya mesure oyo basombelaka loso basombelaka eloko nyonso onokutaka kopo ya sakombi a une certaine mesure de tenue na bamama nyonso batekaka wenze na temps ya Israel kopo ya shekel ezalaka très reconnu yango moto ezalaki mesure ya su mesure ya baloso bagraine nyonso oyi kotekama bokomesure yango na kopo wana bongo na kopo yango mwana mwasi amonanaki na kati kende kotala mokanda ya Zakari yebisa ngai tuna paster na bino tuna prophète na bino explique que signifie prophétie ya mwasi amonani na kopo ya sakombi kopo ya shekel na le concernant makambo etali kaka molimo ya Balame oyo emonanaki na église ya Pergame. Alléluia. Nzambe apambola bino.